et na jour ba vérité pourquoi mon qu'il est mona et comprendre nga na fingi papa Chimote na lobi ma église mais na lobi système de jeu o eza na kati église o mundo o gérer biso eza papa zago a gérer biso mabe nga ivani na betama ba fimbo deux fois ba kota biso prison sur les niveau l'état ou bien à niveau ba tout monde mais nga na prime mais na ndaku mais na makambo ebele la vie atana likambo papa zago ko kanisa te a moi nous peut ça tout ça mais faut luka moyen ou lukisa ngai opesa mbona ane po bakanganga po ba maltraiter ngai par rapport à dossier moko eza mona sensité o ya trasi ba oshola leki na o etali ngai te bo ko tsana bujoba na bino mami aza mona moke oui aza mona moke na âge ngana zana doit otia ibi na ozama limite ataki mwana papa makambo basala bakuna etali ngana nini etali ngana eloko te mami petit ala bon alinga ko pe trasi après ça au respect makambo yo lo baka peut-être au sala na ndenge na ye mais yo zo imposer kaka leki asala oyo lingi boza nyo bino shobana ba papa pour no tia leki no foka vani faloba mami mwana batu mwana papa zako asala ni mabe mogote ala sérieux alobaka atira ni batu akabaka na ye mwana nzambe leki na yo moko protéger ozo sambusa ye na batu na basansi ya makambo na nga oyo ba version ebimi ebele yo pe tracer ozo papa batu vani apesa ki mami poison po mami apesa nga poison alia kaka yo mo pe tracer ozo finga na misa batu vani ko to lokota ka ezana na centre ndoki tracer obosa ni makambo na sala pona yo Christelle soyez babengani na ndako na ye na nini azana mbongo ya kolala na valisa mwasi na yo pa na bana inane na DGC yo je pa na 12 heures ozolunga ba 0 heure na olesa yo ozolia biloko na biso na tia ko poisson te donc ne ba fiesta ba bar ba ville pasi par là ba boîte otika masangano na se okoshuba na protéger masangano so na peso meli parce le poisson te kaka lelo est comme une possibilité na mbongo ya kimoyibi o ozo yiba université nga lelo na komi mabe na komi vani na komi mabe fiti na yo trasinga ma ofuta yo na olo baboye na passe na motema na makambo de traverser na to umeli plus de 20 ans mais lelo pesi nga yibu Congo pour la nini ba les gens di abatu olingo mona oza danger te danger za liwa tango fort église ya mama olango ba kebiso bakanga tango fort kanga biso eza solo makambo wana eza solo to kosaka bino par rapport to église ya mama olango ba kebiso to kosaka bino eza solo makambo kangela biso tracé la kaka ngai okopesa nga $50,000 so na yeba makambo betela ngai solo mo bana nga ya te na risque ba vie na nga oyo alors que yeba makambo to sala ka bakati okoma tetenga boete okomisa vie na nga mal à l'aise comme si yokomi no nzambe à part na bo moto boye nga tracé na obango na nini oza mwana moke na âge to kopesa respect poza makila simo kimbango so za makila simo kimbango to lekana na nini ba mbongo nyonso za na mwana eza ya yote papa na mino kabelo mbongo na perte na facilité na mbongo zo yiba na université yo moko lo mbongo na motoki na yo ndeto mona ka basuba ko sala parce que okoka te o mati memi vina mo Congo lokola eza bien te tracé na yebi ki otina batu parce par là ba lo ba pususu na za ba audio ebele na za ba vidéo ebele na yo relation na deuxième émission na on peut savoir vidéo miki no bin sa biso ba na ndemo bin sa biso egele ka ba mona wi na lo ba solo no yashiko deuxième émission lo ba sho bash no moko obi bana ba ona ba zem oyo lo mosa na mwasi nga Irma ava koma pa mami mwasi nga ba do tambola na yo mdo tine pa leki na yo melelo balukeli mwasi na nga et comme tu ba fiti to cha conflit papa Paul ndem tatina biso poto bo mabino ofinga ndoki na mwasi na nga olobi papa Paul na papa José basali bino nini papa José ngana yebi ete bokanga makaka ngai muta 26 bola c'est preuve exacte
sur na vandi bon on sala analyse na on comprendre que yo ba leko memanga na erreur ba betinga ba film na kamba pona yo na okota kamba te on afuna kota kwendo kota kamba eza ya biso ba betinga film pona yo po mutu makasi de makamunusu na ofi ya voyer ça pona yo bato ba lingaka ngati ba mettre sur au pesa ba conflit botonga ngai pour intérêt ni tâche kibisi yo na kufi pauvre au sala biso le malonga kamba tango fort bakanga biso deux fois mwana moko abutaka na Ngola ayaki na kamba business ya nini bayaka na mama mbala babimisa mwana wana ipa papa Simon yazali maître avocat abetaka na Edouard dos Santos donc il a la possibilité au kanga Paul kokanga église na bango kuna 26 papa Simon tellement makamona lingana ngote abia na yoki meboki na ndoka pas général atini ne pas général pas biki makambo na général na kipa makamba 26 pour na bata ba leki na yeba ndemo na ya okena ngwa ba ki pas général ndo na général ya kompi na ye pour abenda papa Simon mbongo ajo église mbongo apesa mwana musala wana kama mikie pas na mikie pour ya jina bango yoka so histoire de kinda ba bengi mwana wana batali sepa papa ala muta Angola aokanga Paul nzoka ndi asa muta 26 ayaki po aboma papa Simon na papa Zako biti na bango voilà sur l'information ndenge bata ane ba lobaki nde basaki enquête na bango nde ba maskaki histoire mais alors que eza na bongo te eza kopi ya papa Zako na mwana wana na Tracy ba escoquer ba église o eza en ordre te na niveau ya Angola comme exemple bima baza en ordre te baza mikanda te mamola ndenge moko na musulman mwana na paye na mona Tracy benga vani to na cop to gagner na opération $50,000 ndeko na $50,000 ya boyka ta chama yele na la bierte ka bana ka je obliga $50,000 pour ba mama pe piaka na salle déjà presque ba analyse na salle presque nyonso déjà tout ça nous rendre eza mafia amukuse mwana na ye là tu vas verser propre pour toi qui nous dit c'est pas maman nani maman langue ayambi pe biso amoni biso pe to lia ba bazina keya bandimba tondani wana ba verser beta makawana be blague ti ba parfait solo njoni maman langue ngona papa langue ba fuka melaka ba ngondi biso pe to fuka melaka ba papa et comme on a bien y a un Tracy biso to fuga mega pour ni intérêt bon et si ba yebi biso to le ba yebi se ba ko biso maman langue déjà boye mais kada faut pesa mbongo faut pesa ba 2 millions ba 1 million quelque parce que kuna ngona ba okanga les boza la calme na ko benga bino na za mbongo sikote boya ta jour musale boza mbongo transport to bimi na biso pe to kesho na bima ndenge moko to kuta chez spirituel na bango kaka makambo na zo sabino apesi biso kama mikipe to kina Islam bazala mwana mbongo te babi so bo sala mais bo zata mikipe bo tsaka se mbasi mato bengi sabino nzonga ne mamo langi ya za très sage za ba représenter na par-ci par-là na ba église na bango basala organisation na bango interne ba bengi so mutangola na ba sens que a vérifier ce qui vraiment Angola etindaki bango batale boy papa eza likuta ngole tsini mutute ba ibe muta bana ba school tango fo tellement atambolaka na mama olang assemble rappel kuna ba pesi dossier ye pas jamais bien broche à la dossier embrasser ngo apesa ngo sens à l'andré bichayo comprendre ba pechango bango yo surtout quand ba on ndenge nini faut to benga bango ba ya ko jambon un jeudi be samedi so bosa zolia pa mbuta wana vambuta azala akende azana envie tolia pa mbuta yambi biso tolia ki toko di 7 du juste ba beli petit petcho ya mbango okende ko jambon biso bio kende so komi obenga biso ya
Pichona la kina kuna bu bakangai. Bishope bu sentiment bon to bimba mota DGC to comme na suka mi ba ba suka mi na DGC. Mamola ngaza la gauche là on est là. Bu tout le monde a boy ba suda ba touré bishoba menacer tracer na kita attaque maître attaque bras dans la limite ba c'est moment na mokoto ngo bunda na bango. To bunda na bango po na lo projet moi na mokonzi ba simba ete. Ngana osala bongo mosala ya kitoko nde nayebi ke mwana papa akotambola na desordre te akoza mpe mafete nzo ala ye aotikala bere ntina moniki babeti biso bayaki ebele nayebi si trasi cede kaka tokebaki na biso trasi mpe acede batoka ye batoka ngai tala naza maître na kutu poa bato bazwi ya soki 15 mais ye kaka basimbe te pade baotombola ye lokola motu moko azanga mai na makili azala mpe moke batombole ti epa bamola nata boye tango fort babetanga fort na vie epa likolo ya trasi masoka munduki pua bazobeta baosala nga mpe nango comprendre te kozwisela nini tina bifo nano bavérité bapapa bolemisa ngai pardon ndenge eza boye makambo oyo bosala biso nga nayebi na nga te o mwana papa simaki mbango makilaki mbango enalobi bongo sikoyo batango fort juste makilaki mbango mais allez beaucoup ça va continuer encore faut-il na première zone de la défense na sima ya pas du peuple ya kankoko wana tango fort azana wana fa akoma inspecter so nan so batela biso te to komena pe ba vanzi biso batei biso na basambe biso na biclair na la chauffeur ba lobo bongo tout ça na za garde tout ko na la garde na za pemene ba lubira innocent les cas bon balé ba wasamba bien te bakangi bango sikoyo e ba lui beaucoup de prison to kota kasho to vana na mwana ngola abani golela na ese president pourquoi ça biso abive na loba pour aller na kanda ove limbisa ngai masolo oyo ngana bisa tracer so bana kala po oyeba ke ezana ngo mafia qui ne risque rien il fallait te profiter tout ça ta sabaki yemo oyebisa ona yebisa ote na silika chose la grave na bado beta personne na kata kasho pour na moni ke ba kotisa na buzoba mbala moko basuda ba comprendre que wa oboma moto allez balongona na cellule ona batinga pa trasi ba jour de pas trasi ba tipa petona trasi pe non j'ai expliqué na rien na ba na vana na mona mkosa na miso on raconte ba iso te pour les habiter na mpousser to bengi papa Simona papa zako bakangi biso ti balukaki solution ba robimisa biso to bimba tango fort apesi ba conseil botika makambwana eza mabe tout ça wana première fois bakanga biso pour na escroquerie ya trasi par rapport ya makambo ndenge elekaki na ndenge papa zaka tinaki trasi na mwana na bascoquer ba église po baza nordre te pour aller mbongo ya église yo papa zaka ozo na mbongo ebele oza mwana papa Simon église ya yo pourquoi yo kuna sur la mafia bongo charge nyoso kaka vani donc ngai na ndako na samba na ngai aka no shuba kuna vani aka lia motu kuna vani donc ba commencer on dit papier mouchoir on dit que na komi ngadia na bango tina komi na maman na komi je prise de conscience na komi voyage na ba Dubai ba Turquie na ngombo na moni que déjà o eza mabe allez siko fu ba ko mo ba débarrasser nanga mais ndi ba débarrasser nanga eza bien te yo traso ko tsanga na makambo na bino ya famille pour papa bazako aya par rapport à papa luxanga de bazo luxanga ya on a la vérité le niveau makambo kende ya on a vu vérité mo kile ba siko vérité na mkushi do bibe prison na ba pesi sur conseil 2 mois plus tard tu pas numéro 1 wa ya sport nani wala muluba na mundia muneno na na bosa ko mona yo ministre sport wa muneno na Denis Kambai akotisa biso na papa Tassi na Boubé tout ça na baleki na ye na 4-7 autres sur match Angola contre RDC to gagner un peu je crois na retour na biso za bibo to moni ko mwana mamola protocole ya mamola ni
elle bakangaka biso elle babimisaka biso todeklaraki biloko na biso ndenge ezalaka mpo basoda nde bayibaka bambongo bapareil ekendaka so moto azwaka bapareil na biso na maboko ezalaki mwana mobali wana e tomoni tose rappele moto azwaka bapareil na biso ye bon na ndenge na ngai nalingaki ezala ndenge ya projet calme ndenge bango bameme makambo babrutalisaki mwana mobali na stade bakangi na stade na ndenge ya divagation epesaki mbutu ale mwana mwasi sikoyo ya mobali na bengi so ntango fort batukangaki wana bazokontisaka kozoba mama 5 minutes bokanga bashude ye ntango fort abi kokita tokiti moto oketisi adalikiana ebila bokota na kala bokela bango na kankokolo bakosambisa bango tobimi ti na kankokolo tokomi na katikati ya kankokolo trashi tellement azalaki ma quelque chose totie moral mpo basoda bakitisi bubeleki na ye bakitisi Simplice aza chargé ya sécurité ya mama na bato mosusu wana bu bakimisi bango bakei biso tikali ti na kankokolo kibisi mpe masi na biso mpe aza na staff ye mpe akufaki bainani yango oyo nzoto ezala kimia ye mpe azalaki me ye akimaki na elulu wana kaka amonaki so akimi biso tikali tokomi na kankokolo babandi osambisa biso bakomi osambisa biso dossier komobonga mpo biso toza na raison mpo yeba bapareil na biso fo apesa biso na mokuse mwana mwasi abengi ntango fort abengi sikoyo opération na kosambisa dossier te tia bango na kati ya kale ekende kankokolo na mokuse tokonati kankokolo wana elani na première zone de la défense epa ntango fort akangi biso abi bino bokosamba napesaka bino conseil botika biloko ya bamafia bino bozokontinue kaka boyonga bosoke biso na église na biso totiaki bino bozokurepete kaka makambo ya batelefone boza bafantike na kanda nazali nango atie biso na bekoso ti ere atie biso na bekoso wana par rapport ekomi sikoyo dossier politique ainformaki président Félix Kabila makambo mosusu bano baza bacriminel bayina babombe na stade baboma tout ça batali sikoyo grandeur ya likambo stade oboma allez ekomi politique dossier déjà politique yebaki obenga nani moto moya kota eza te il faut kende kaka ba 20 ans ba 15 ans mais tellement papa Zago aza très fort aza ba relation na ye ndenge atiaka mbongo ange mpo anuire bato atiaki mpe mbongo bapaki ya mbongo ebimaka mpo babimisaka biso mpo secret eyebana te par rapport ya makambo na ye docteur Rachidi akina Lubumbashi masani moko boya moswana na Jeannette babengi ye batalisi mwana papa Simon aza na kamba eza lokuta tout ça allez accompagner dossier agende makambo pareil kaka batambo sabotine makambo pareil mais si yana yesu ndeko na kabi wana mwana papa Simon eza de bongo mais tako fo ebisika makambo mosusu allez bimisa bango bake no senga bolimbisi mpo makambo wana esila dali bagere na famille wana te pa oyembi na moment mpe biso toye na nsima Kabila donc soki mabe ezali fo bacouvrir kaka par rapport ma réalité mabe ezalaki mpo papa Zago ezalaki da makambo escro soki Félix Kabila alandaki ngo ntina suka biso alingaka kangama par rapport de na mokusi esengaki kaka bongo si tobimi aye na kamba asengi bolimbisi te mais ateyi biso na miso ya papa botia mwana tika makambo wana ere na moni papa Simon susi na mawila tinga na otaba nde makambo babimisi yango mabe fona biso vérité mais ba vérité ndenge nini sikoyo papa Zago sikoyo tellement très sage po apesa masansi ya masolo bato balanda yango ale bata ane ya Michel wakufa ya ane wana aye na badossier papa ndenge eza boye kutu dossier yango eza Paul moto atindaki mwana wana na papa José